Alors dit, maintenant il faut assister maintenant à comment on a biso. Acheter le boko bon amoni coupe sous forme à verre mais coupe comme ça. Ils ont qui plein de makila. Même été ya ntabate makila ya bato parce que kuna na monde wana ba vivre na makila ya bato. Ba pesinga verre wana acheter le boko na makila a pesinga. Et na zwaki yango na melaki. Et puis na bandaki pe lisusu kola la kaka na basité même ibali pe. Oui. Parce que moi j'étais pas ya mibali la bandaki kozala lokola mwasi. Donc ce qui oye na koye bisayo que tu dois coucher avec moi. Tant ko lala na ngai yo ko tika semence na nzoto na yo kei. Semence wana ngala kozwa yango. Et ezana eloko oye bandaki ko pesa mbongo te ko leka semence. Si lelo ezali. Oyo bato bayoka lelo komi benga ngo showbiz. Si lelo ezali. Donc moi si moto azolala na muninga ne mobali na pamba boye normal. Mais na conscience et pesa kambongo makasi parce que na kati ya semence wana soko za na 20 ans. Ils auraient dû prendre na ngai pe na maître suprême toko longolo 2 ans. Donc on remarqué bato mingi ya théâtre bazo kufa mingi. Au na âge moka mukia kufi. Na âge moka mukia kufi parce que ba côté qui na banzela wana même ba musicien belé à cause ya ba kolala na baninga na bango mibali. Et l'amour na lata ki na fongola ki yango ba bouton veste wana na ki na ba oh na mona tsolo boko na ye abambinga awa na to atinga bana to tanga longoli na tala bo na moni namoni tatouage ya aigle. Namoni tatouage ya aigle. Tango zo bina musique ya aigle mutu nyoso azo sali la aigle. Yeba ke aza parce que aigle caché ya aigle bazwa kango na ndako nganga te. Caché ya aigle mutu moko apesa kango te. Dema mutu apesa kango te. Caché ya aigle epesa maka epa ya Lucifer ye moko. Okomona même ba église ebele papa ezala ba église muso komona église wana ba tia aigle oko remarquer église wana ba na ba fidèle moko oyo ebele koleka mususu yango ko remarquer ba musicien ba tunyeso bazo salela aigle omona na ba concert na bango liwa ils ont se présenter dans musu yo tsango kaka na ignorance parce que na kumisaka musicien songolo. Dans mon sens, on a ignorance parce que l'eau moko boye na sepela canadien. Mais il y a que derrière toute chose, il y a un esprit. Bata théâtre belé ming. On remarque na personne. Au moment où mutumo kasala plutôt azakana troupe à théâtre té. Atika na personne na groupe à théâtre té mais asala bilo moko ta musumo na ma 1 minute 2 minutes mana mbongo belé. On trouve que il y a un esprit où ils ont pesa où aigle wana ba pesa kinga na pesa ngo bango mobala yebise longola bilamba a longoli bilamba moment après mobala yango accoucher na lisute ayebise bon totika na biso na moni na baye nanga bo simani kaka esetu eseli effet qu'accoucher ote il y a un esprit où a bénéficié juste na kotala yo. Nzoto na ngaya mobali ebandai kokoma nyoka ye akomona ke ezan nzoto normal mais ngamoko nazo mona yango nyoka tant na lobi wum na libérer venin wana côtier conséquence na yango ekozala akokoma na problème ya règle bande konangai oza congolais olinga kamboka olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bande kanisela pe ba mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo
na $1 na biso. En tout cas, ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo. Orphelinat Vida baza na posa na biso. Ndenge bana na biso bavivaka na ndako, ndenge pe bana ya Vida il faut ba vivre. Yo moto yo karama. Parce que jusque là bato ma basilati. $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyoso ko bazala wanda ko ba parents. Soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso. Vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ki bazala na ba parents te. Alors soki ozopesa epa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini. Orphelinat Vida baza na posa na biso. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na ndenge bopona chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci na sponsor na biso awa na chez Biso Télévision, Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor officiel ya chez Biso Télévision. Na pesi merci mingi balobi kala mingi te toko kota 2023 kala mingi te nzambe azo komisa biso lisusu likolo na 2023 parce que ezali année ya bénédiction, année ya succès, année ya élévation, année oyo tokokoma pe bato minene koleka lisusu yo betaka tolo keo na sima na ozana bato ebele etali yo po ngai na sima na ngai naza na Yesu Kristo donc yango tobetaka tolo merci na bato mitama mabe mbote na bino esika bozwami bato oyo biso awa na 2023 tozolinga tosala mama minene bango mosala bango bavandaka kotonga bato donc soko ozwi na via azwi na kisi eloba ndeko na ngai Israël Mutombo te esengeli toyeba koluka, c'est très important. Merci na ba oyo pe balingaka biso na chez Biso Télévision nzamba pambola bino bandeko ba bolingo lelo toyeli susu na deuxième épisode ya témoignage oyo tobandaki ya ex comédien ya groupe Sans Souci Mokili oyo akenaki kokota bikota kota pozo ya succès na mai akenaki kokota wana ememaki na se ya mai ememi na mambo ebele ba réalité mo ebele. Lelo toko sala deuxième partie. Merci na oyo topé na batu o ba contribuer qui déjà na $1 na bango pour na décembre oyo pour les orphelins. Nzambe apamola bino na yango décembre et kozala mukolo ya 29 décembre oyo toke na ba orphelinat topé na orphelinat na biso mo pe to fêter to lien ensemble na bana bitike. Yona notine $1 na yote ça na lombangu po okorate ba bénédiction à 2023. Papa na pesi mbote. Merci Papa Chic. Sango nini? Oui, nzamba zo batela biso. Voilà. Tout ça année tout ça la kati ya moto ban émission tout sambela. OK, to bondeli. Voilà. Zambe ya Israël, nzambe ya Bible. To pesio merci pour na émission oyo. Tozondima ke batu nyonso bakoyoka biso na émission bakozwa délivrance pe bakokangolama. Na déclarer e bandeli pe suka na se ya loboko na yo. Na longoli force nyonso incrédulité, mais na libérer nguya ya nzambe esimbaka mitema bato. Na kombo ya Yesu Kristu. Amen. Amen. Moto na nzambe l'autre fois tosuka ki bipa yoyo bandai koloba ke bakendaki na yo na se ya mai obimi na se ya mai et est-ce qu'on peut continuer témoignage ba na nzambe ba yeba esika nini nzambe ya memaki? OK, na pesi na nzambe merci pour na opportunité micro.
Na pesi nzambe merci pour l'opportunité et puis pour na mukolo ya lelo lisusu nzambe a pambola. Mais au moins na première partie dans ya témoignage ezaki na ba élément o esilaki te. Je voulais na compléter ba élément wana et puis na mbalasima nde na koya lisusu ko expliquer parce que natali na ba commentaire ya batu bazo komelanga bazoloba metango abimaki na mokila zaki nani akandeko za kisi pas comment na succès mais na théâtre to yebiete akomaki nani nazo tanga nazo comprendre na ko expliquer yango tant on abimaki na komaki nani déjà flash zaki tant on abimaki na zaki sous na théâtre te par rapport ya mission et chanzaki déjà na kuna na monde voilà na expliquaki que tant on a komaki na CMI ba balisaki ngai et pas ya reine plutôt princesse Eliane reine mère o azalaki maman na ngai kuna abalisaki ngai et pas ya mwana na ye ya mwasi na kombo ya princesse Eliana. Il y avait un jour na kati ya réunion moko et salamaki na foyer wana nanu ba bisinga to balisio na compte ya famille ya Eliana mais il faut okende koza la présenter okende koza la présenter et pas ya yemoko Lucifer. OK. Voilà na bangaki parce que to bengana keka na ba église ka bengana satana mena ba yoko biso ke il faut pas kende ko présenter yo et pas na ye wana nazaki déjà na bali na famille mais faut pas kende ko présenter nga ye et arrivé que lobi nango na tongo nango ba ye ba bi faut pas préparer kolatisa yo na moni ba yelinga bilamba ba yelinga investement que zalaki tout en or ba yelinga investement que zalaki tout en or na chaînette moko ya mulai ba pesinga na lati zalaki na lipapa lipapa wana zalaki na poso na place ya poso cuir zalaki en or et puis na elamba moko zalaki pete lokola ba bilamba ya ba satin comme ça koki il faut na kende mena ba présenter nga makambo na zoloba na lingi batu ba yoka yango malamu parce que continuité nanga oyo batu ebele ba kozwa délivrance déjà même na première partie il y a témoignage batu ebele nzamba kango lanzela nanga papa ba présenter nga ba to kende plutôt na tongo wana to bandi ko kende to komi avant to kota na salle oyo il faut pas présenter or ezalaki salle ya ki jour ya Lucifer ayaka azwaka ba rapport azwaka ba rapport ya monde mobimba voilà na komi wana tango na komi réalité zo salama avant na kota balo na moni nzungu moko ya munene précision wana c'est ya mai parce que jusque là nanu na bimite nazana nanu nasobeta nanu masolo oyo makambo elekanaki na se ya mai voilà OK et arrivé que na moni nzungu moko munene mais nzungu ngo ezotoka ba ebisinga balobi avant kota il faut bakata yo suki manzaka nazaki na choite na moment wana tout obande ko balanga ifona sala na moni ba bakatinga suki bakatinga manzaka babwaki yango na kati ya nzungu wane bande kotoka c'est pour cela ils ana bana nzambe belé ils na bato ebele o bakenda na bonganga mais na kati ya bonganga wana atika suki na ye na bonganga ozana influence totale ya diable azo réclamer ce qui na nos vraie délivrance c'était très bien mutu muswaki na bonganga atiki elamba na ye atiki manzaka atiki suki na ye bato ebele salamela bango bongo même kaka makolo na biso ndenge niataka déjà na ndako nganga komaka déjà na influence moko te ya ténèbres ezana bato ebele oyo sakina na bonganga atika eloko moko oko remarquer avant que ne pas ngango za ki bien mais depuis bima na ndako nganga wana vie na yo ekoma lokwa na pasi ekoma kolela ezana mama musu akenda na ndako nganga koluka mwana na ndako nganga mais après tant muso mona boti pété a sali vie mobimba ta musu 50 ans 48 ans 47 ans botité vie na yeba na yeba tikala na ndako nganga yango mto zola na ngai soki oyebi ko kena na ndako nganga otika manzaka otika suki makolo na ye nyeta déjà na ndako nganga benga to sambela enzamba ko selo bolamu
na longoli bakatinga suki bakatinga manzaka kota na koti na kuti ba démon ya ndenge na ndenge. Maintenant princesse il y a na reine mère na ngazo ibsanga lobi tu vois abano tangela nga lobi mbala simana ibsa ki on a lobi na visita mbala liboso na mona démon o babenga démon Zaïre. C'est sûr et pas na yo na libali kambwana. Démon Zaïre. Batalisinga ba démon maintenant to fandi na moni kiti moko zaki kiti moko ya kitoko zaki tout en or. Balobi kiti wana eza ya grand maître ya li se faire. Mais to fanda ki na ya kité. Mais na pembe na zaki ba démon ya mile ba démon na ba koza la ba double poteau. O ya ba minda wana. To fandi après na ko mona apparition. Kota bimaki zaki to moment mutu abimi na kata kiti wana afandi. Oyebi tango bato balobaka ke diable aza mabe ba dessiner na ba livre mo na ba dessiner on dirait azana maseki azana mis non ça c'est faux. Diable c'est un bon garçon. Aza kitoko na moni azo ngala et pembe na ye ezalaki na ba démon ya makasi. Oyo ba telema ki wana na sécurité. Pourquoi? Ezalaki réunion o babanda ikoya kozo abanda ikopesa bato ligne de conduite. Parce que chaque année azalaka na ba réunion misato. Première réunion, Lucifer asalaka yango na batu ya ba continent, ba démon o ba contrôle ka continent parce que chaque continent, le la Asie, Afrique, Océanie, Amérique, tout consort, tous les 5 continents, chaque continent a un représentant moko. Chaque continent a un représentant moko. Wana asalaka yango une fois par année. Ayaka azalaka sous na réunion, o asalaka ya ba pays, exemple le la Congo na biso, ils ont un représentant na yango. OK. Il y a monde, il y a ténèbres. Na Angola pendenge moko par-ci monde mokili mobimba, ils ont un représentant. Et puis ayaka sous ça la réunion na ba sorcier bandoki. Or bandoki baza élément le plus faible dans monde la spiritualité. OK. Voilà, ndoki. Ala ina butu pour pumbwe falala. Baza bato baza na niveau yassé. Maintenant bandoki baza important. Pourquoi et pas na bango? Bazala qui est important pour bangonde bandaki ko memela parce que Satan a vivre dans makila. Pour Satan a vivre, il faut makila. Yango no mona ka accident. Et ça la makamingi et mabe et ça la makamingi kufa et ça la makamingi. Na ba ya ba mort moko to benga ba mort subite et ya ka mingi provoqué par diable. Et batu ba yaka kozwa ba makila wana ko sala que Satan a vivre ezali bandoki. Eza ba magicien parce que ba magicien bato maikari ba rose quoi baza likolo ya bandoki. Voilà, baza likolo ya ba sorcier. Alors ba sorcier ba aida ka Lucifer par rapport ba ngonde ba yaka kozwa makila ya bato pona ko memela ye parce que ye a vivre na makila. Alors ezala ki pe na représentant ya bandoki. Ba azui ba rapport ya ba chaque continent azui ba rapport nde na suka nango. Excusez na suka nango ba ye ko présenter ye ngai. Maman reine mère oya kutana kinanga na océan. Na présenté ngalobi voilà tozana mobali ya princesse Eliana oyo toyibisa ko teyiko la kisayo. Pourquoi il faut pas la kisangai parce que Satan a différent dans Nzambe. Azaka omniprésente, omnipotente, omnisciente. C'est-à-dire que ce qui Satan a na lemba, azaka na lemba. Soka azana ngaba azaka na ngaba, soka azana yolo azana Paris azaka na Paris. Nzambe kako azalaka partout na malamoko. Et puis Nzambe kaka yebaka makamu nyonso na malamoko. Yango mtozola nanga problème ozana yango. Nzambe ayebi yango. Ata bitumba, ata problème ozana yango Nzambe. Lokola Nzambe yebi azape na solution. Ba présenter ngai, tant ba présenter ngai réalité so likizani. A sepeli. Tant ba présenter ngai na moni ba démon nai ba beti maboko. Na bangi. Mais bato ba sepeli boye ndenge nini. Ba sepeli parce que ba présenter nga. Na ye atie loboko ne boye. Ba bisinga kende na ke. Na fukami. A sepeli bisinga lobi na sepeli une étoile na yo. Même le langage oyo mama wana lobaka na nga na kimbanteki. Même le langage oyo balobaki na nga na dolizi. Même le langage oyo reine mère na nga tanga bibi no océan lobaki na bango so bandeko lobaka ka. To sepeli na étoile na yo. Ye petanga moninga Lucifer. Alobi, na sepeli étoile na ye, c'est un bon serviteur. A sepeli ba beti maboko. Papa, tant a sepeli, alobi, maintenant il faut assister maintenant
akoma moko na biso atie loboko boye namoni coupe sous forme ya verre mais coupe comme ça ezalaki plein na makila ya meme te ya ntaba te makila ya bato parce que kuna na mondo wana bavivaka na makila ya bato bapesi nga verre wana atie loboko boye na makila apesi nga nazwaki yango namelaki ta wana makambo nyonso babandaki koloba na nga nazalaki na eloko ya koboya te nabandaki toujours kondima parce que nazalaki na se ya envoûtement ou domination comme ça eza mpe na baréalité ebele ya bafamille ebele oyo bazosala makambo na se ya inconscient ya conscience na bango omona moto abengana mwasi na ye na ndako après akomi oregrete ntango azobengana mwasi azomona ondire eza ye mais eza ye te eza na bato mosusu abengani mobali na ye na ndako abina lingo fula ndako na nga te bima mais après akomi koregrete eza na moto mosusu opportunité moko ezalaki nango aboma libala ntango mosusu abengana mwasi abengana mobali bato mingi basalaka makambo après baye koregrete ntango azopose acte wana eza ye te eza manipulation satanique naza mpe komiboma mpe tobengaka yango manipulation satanique alors nde bandaki kosalamela nga jete na se ya manipulation satanique papa bapesi nga verre wana ya makila na meli après awa nde nakoya koexplike ntango nabimaki na moto parce que ezali période ya suka nalekaki na mbeli makila ntango nasilisi komela makila babeti lisusu maboko bato bazobeta maboko maboko bazobeta ezolakisa ke nakomi moko kati na bango donc mission na bango ebandi kosaaccomplir envers ngai après elamo nalataki nafongolaki yango babouton veste wana ezalaki na baor namoni atie loboko na ye abambi nga awa na tolo atie nga epa na to ntango alongoli natala boye namoni tatouage ya aigle namoni tatouage ya aigle yango nalingi nayebisa bato lelo bato bazosepela aigle makambo oyo ngai nazoloba sikoyo eza makambo oyo esalami baane ebele misi obona bato bazobina miziki ya aigle bazosepela ntango ozobina miziki ya aigle mutu nyonso azosalela aigle yebake aza parce que aigle cachet ya aigle bazwaka yango na ndako ya nganga te cachet ya aigle mutu moko apesaka yango te dema mutu apesaka yango te cachet ya aigle epesamaka epai ya Lucifer ye moko nde apesaka bato cachet ya aigle okomona même baeglise ebele papa ezala baeglise mosusu okomona eglise wana batya aigle okoremarke eglise wana bazalaka na bafidele moko oyo ebele koleka mosusu même bakatiere okomona katiere moko azoutilize cacheto nini ya aigle pourquoi akozala supérieur parce que azwi caché wana epai ya diable Lucifer ye moko en personne bien aimé ozawa oyokaka miziki ya aigle mingi osambelaka na église ya aigle ozalaka fanatique ya katiere moko aigle makambo moko osalaka obike ya nga aigle ozolanda oza na se ya influence yango koremarke bamusicien bato nyonso bazosalela aigle okomona na baconcert na bango liwa eza kose présente okomona na makambo na bango bazosala toujours bamort pourquoi parce que aza asigné ke ye akomi donateur ya makila epai ya Lucifer tout ce que azosala na nsima na yango il faut makila elanda et voilà ntango babeti ngai aigle wana yango nazoyebisa mutu moko ke lelo soki oza na se ya influence okotaka deja osambelaka deja na église omonaka aigle olandaka deja katiere moko omonaka ke astilizaka aigle obetaka deja osupportaka deja musicien moko omonaka ke autilisaka aigle yeba koza na se ya influence satanique ya monde à ténèbres et ozali parmi candidat na ye oyo lelo akotisa bango na aza na possibilité ya kokotisa yo na kati ya sacrifice c'est ça réalité ya aigle okobenga nga na kosambela pona yo oyo surtout yo lisusu na nzoto na yo soki oza na kati ya oza na caché babeta yo caché ya aigle tango ozola na ko ramutema te je vais prier pour toi yangai eli moi
na délivrance tango ba na kutalanga talanga molimo ba bondeli ponango e caché wana ya aigle elimwa e bunga mbala moko yo pozo la nangai tant musu yo tchango kaka na ignorance parce que na kumisaka musicien songolo tant musu na ngona o tchango na ignorance parce que eloko moko boye na sepelaka na desi yango mais yeba que derrière toute chose il y a un esprit caché oyo beta na nzoto na ya aigle yeba que ça na esprit moko oyo eza na sima na yango batu ya bongo okomona plus tard akoza na problème il y a phénomène to bengi phénomène femme et mari de nuit ça c'est ezali moko ba signe il y a mutu oyo ba tcheye déjà aigle parce que c'est moi qui a vu les choses ngane na mona makambo wana et na tawana batu oyo bato sela aigle lelo na zalaka na bango kuna et nzambe abimisa ngai papa donc mutu nyonso azosela aigle to oyo alandaka makambo ya aigle il faut que ça la attention parce que il y a un esprit oyo eza na sena yango wana et tangu ba beti ngai caché wana na moni aigle ba beti lisusu maboko balobi OK mission eza accomplir maintenant balobi nanga tozo pesa yo 4 missions poto bimission ce qu'on a moqué Lucifer a ses patelemi alobi tu étais venu ici pona théâtre okoma makasi na domaine na théâtre voilà. Mais yo toko utiliser sur na théâtre té toko utiliser sur na théâtre té tozo utiliser ozo comme représentant ozo comme donateur ba musicien belé le bazo régner c'est moi qui a donné na pesa ka bango ba biloko ndenge nini ngainde na pesa ki bango ba succès wana parce que j'étais représentant y'Afrique centrale. Et tant on a dans moi mais j'ai été dirigé par un père. Qui comme conseiller spirituel pour maîtriser l'esprit. Donc si tu viens et pas nanga, au coup tu conseiller wana, moi t'as comme parce que tu lui as la musala na ye, ne ya collection ce qu'on a quatre maison nangai. Ba musicien ebele. Oyo bazal lelo bazo rene ti lelo. Malgré na zakasuna bangote, ba leka na nzela nangai. Bata théâtre belé ming o remarqué na peso briefing mo kamuke o mona mutu mo sala ka théâtre makasi plutôt azaka na troupe à théâtre té atika na peso na groupe à théâtre té mais asala ka bilo mo ka tamusu na ma 1 minute 2 minutes mana mbongo ebele o trouve que azu mbongo web il y a un esprit o ezo pesa oyo aigle wana ba pesa ki ngana pesa ngo bango eti lelo ngana ye pa yesu bango batika na makambo wana e frappaki mais bazonga e pas conseiller na nga wana parce que nga sena yamba yesu lokola mokoni pe mobikisi bato ebele na pesa ki bango bakisi mais nazali susu kuna te papa alobi na nga tozo pesa 4 émissions mission na biso tozo pesa yo entre parenthèses nanu ozo kende kokoma donateur longwa na makambo ya théâtre parce que na théâtre ozane lokote et par là na ki ko comprendre que diable akosaka diable akosaka na yazana ne lokote muto za ne loko za Jésus-Christ muto za ne loko c'est Dieu soko yepa na ye akopesa yo o mokile ko pesa ote alobi okokende kuna na mokili mais okolongwa na théâtre ko so mamba théâtre te okokoma donateur mais énergie na yo okobanda ko vivre yango première émission énergie na okobanda ko vivre yango et pas ya bana basi bano sa baba sindenge nini OK et loke banda koleka soki nazana mwana mwasi okomona bana base belé abimina mwana mobale mais ya weli kolongola bilamba mobale ya bise longola bilamba alongoli bilamba moment après mobale yango accoucher na lisute ayibise bon totika na biso na moni na bayi nanga soto komona zala mwana mwasi mwana mobale ayiso longola bilamba longoli bilamba ye pa longoli mais accoucher bo simani kaka esetu eseli effet accoucher ote il y a un esprit où il y a bénéficié juste na kotala yo qu'est-ce qui bande koleka soki na coucher na mwana mwasi et sali ke ba sentiment na ye bandi ko mata weskizenga ba papa ba mambo zola na ngai pona terme na ko utiliser soki na sentir que alingi a éjaculer ngai fona tout na ye est-ce que lingi a éjaculer soki alobi oui il faut dans le bas
eza appel ya esprit ya serpent oyo ezozwa étoile. Maintenant tango na koloba bongo na ko dégager na nzoto na ngai ya mobali ebandaki kokoma nioka. Ye akomona ke eza nzoto normal. Mais nga moko nazomona yango nioka. Tango na lobi na libérer venin. Venin wana ekotie. Conséquence na yango ekozala akokoma na problème ya règle. Deuxième conséquence na yango okomona mwana mwasi wana ekozala souffre na baso bazalaka na ba période ba beauté na bango echanzaka. Na mokili pe bato belé bavandaka pe bongo mona tamo ko mona ba yo komi kitoko makasi tamo ko mona nzuluki tamo ko mona Yesu beauté eza te pour mafuta esilié ezali parce que azalaki déjà na ba venin et tilelo ba habitant pe ba tinda mi ya diable bazo sala misala wana banuta bana basi. Donc yo ozolandanga o remarka ke beauté na yo variaka o kota o lala o bima déjà na mobali mako atika venin. Cela veut dire a ekanga étoile. Ça c'est un deuxième eloko ko sala o ko sala ke venin wana et ça la musala ezo pekisa opportunité. Okomona mwana mwasi pembe kitoko mais libala ezana difficulté ko yepa na ye. Mobala ko so mele mutuka akosa l'anniversaire. Ako mitamu sur $500 $1000 c'est l'anniversaire. Mais $500 wana poataka ka $100 ko pesa prédote nanda kuna bango. C'est tout à fait un problème. Donc à la mobali oya tika venin bazwa libala na ye. Et troisième rôle venin wana ko sala azo sala rôle ya ko pekisa mwana mwasi azwazemi na facilité. Et puis na bandaki pe lisusu kolala kaka na basité même mibali pe. Tika boy. Oui. Kabali solo. Na bandaki pe lisusu kolala. Na bandaki pe lisusu kolala na bana ya mibali parce que moi j'étais et pas ya mibali na bandaki koza lokola mwasi. Temps fort. Loba moto na. OK? Et pas ya mibali na bandaki koza lokola mwasi. Donc ce qui oyé na koyebisa yo que tu dois coucher avec moi. Tant kolala na ngai yo ko tika semence na nzoto na ngai yo kei. Semence wana nga na kozwa yango. Na ko présenter yango et pas ya maître suprême na biso. Yo zimbongo. Bato belé bazo sala lozo mona mutata la musique mo kaka ya bongo mais la mbongo. Mais si ko ngaka to mwa muke. Tango yo bato ndo ya bato na ndo ya vers yo ndeni. Ndeni no convaincre bamba ya vers yo. Nazala ki na équipe mobimba. Équipe. Oui, nazala ki na équipe mobimba. Oyo babandaki ko kende ko solliciter parce que c'est ezaki bureau penza. OK. Ezaki penza bureau. Babandaki ko kende ko solliciter ba musicien, bato théâtre, bato normal oza na boutique na ye. Ah, donc bato be ya théâtre mikolo ba ko kende pas jo moko boye parcours pesa bango $300. Ils ont solo hein. Bon, na yebité. Te toyoki ya mwa sa succès hein. Ye soko kei a pesio $300. Azuyo siko yena ozwa bato mingi. Bon, ils ont dépendre. Et dépendre. Yingeza la soko ye faut coucher dans parce qu'il faut semence na yo éthique à l'épananga parce que nazaki na objectif ya kozwa ba semence ya bana mibali. OK? Et pas ya bana basi nazo coucher na bango soki na lingi na libérer venin. Na gangi eza appel moko ya esprit. Na bendi yango au nom de Jésus se présenter parce que c'est na tikango mais pas ya bana mibali ngani na bana ko koma mwasi. Je couche avec les hommes. Et ezana eloko oyo bandai ko pesa mbongo te ko leka semence. Ti lelo ezali. Oyo bato bayoka lelo komi benga ngo showbiz. Ti lelo ezali. Donc mwasi moto azolala na muninga ne mobali na pamba boye normal. Mais na conscience et pesa kambongo makasi parce que na kati ya semence wana soko za na 20 ans. Ils ont dépendre na ngai pe na maître suprême toko longolo 2 ans. Pour coucher dans une fois dans une semence non malamoko mais la rose a 2 ans. Yo na ko pesa $20,000. Mais nga na 2 ans ou 3 ans. OK. Lobi soko ye na coucher sous na yo. Na sous 2 ans. Donc on remarqué batu mingi ya théâtre bazo kufa mingi. Okomona âge moka mukia kufi. Na âge moka mukia kufi parce que ba côté ki na banzela wana. Même ba musicien belé. À cause ya kolala na baninga na bango mibali. Wana zalaki mission oyo na zalaki na yango. Et na lingi na yebisa yo ozolandanga. Soki esi olala na nekono mobali.
yo mwasi ozalaki na ndeko moko ya mwasi oyo bozalaki na ye lokola mibali bino mibale benga to sambela na ba numéro na ngeza li 00243 39 37 69 79. Donc plus 243 39 37 69 79. Obengi toko sambela toko longola esprit wana enzambe abikisa yo. Yo pozo la nanga okota déjà na makambo wana ya kokushe zo peso mbongo tisiko. Parce que tant okota bakota na makambo wana po bime comme na ba condition. OK. Vous voyez, yo ya okushe nanga meso lingo bima na yebiso lingo bima pesa nga mama na yo. Pesa nga papa so ko tala o perdre mama o ndimo tika na ona vie wana. Moko ba sina bango ya mibalo ko remarquer ba hémorroïde. Ba bela ka mingi maladie ya hémorroïde. Deuxième monsieur ko mona na papa na ndako me na ndako mobali na yo moko ko ka kokushe na ote. Non, quand je dis hémorroïde, nazolo bela hémorroïde normalité hein. Papa, nazolo bela hémorroïde o ebimisaka makila. Ya mabe wana ko mona mutazo saigner makila. Bazo traiter zo simbate, azo saigner makila. Vous voyez? Et puis hémorroïde bagaille non. Ok, même ngai pe ba période moko pe na kati ba nepe ko tungisa ngai. Wana eza ya normal. Mais o ezala ke mutazo saigner makila. Ok, okoki pe ko saigner makila, mais ya normal mais yo za na mbongo do saigner makila pourquoi okoki zelongo traitement tezo silate. Donc, eza moko ya ba signe. Na lobite ke za bongo kaka, mais ali moko ya ba signe. Tant mutu so bona na hémorroïde zo bimisa makila. Ezali moko ya ba signe. Deuxième chose na mbetu akodala incapable ya koka ko satisfaire mwasi na ye ba mbula pe ba temps ebele. Et rôle wana oyo yango na bane ko jouer. Donc soki yo o se retrouver déjà na kata makambo wana. Ngai si na bima nzamba pesi ngai ba clé nango. Oyo na nzela na ngai na koki ko bikisa maladi wana. Parce que na clé na koma na koyo ko zongisa même ba mbula oyo satani sa botola ki na via moto. Et nzamba dans la possibilité ko zongisa yango. D'accord, wana lobi bien. OK. C'est ça. Nzamba dans la possibilité ya ko zongisa yango. Donc soko bengi ngana ba problème, moi si mobile to ko bondela et nzamba na biso akosala grâce. O benga na ba numéro na ngai zali plus 243 plus 243 dans le but 39 37 69 79. Voilà un peu papa. Numéro peut affiché wana ya moto na nzambe bozui borobenga ye. Tokomi na suka émission. Merci na ndenge oyaki na Chebiso télévision. Merci na bazo ki libaka otala biso na Chebiso télévision. Merci mingi na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth. Il est sponsor officiel ya Chebiso télévision. Merci na Orphelina Vida o ezali ko kamba pe ko sunga bana bitike. Merci na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation pe na moni Elias na moni Nijmo Solo. Jésus-Christ ta zongi to kutana. Merci papa. Partie émission. Nangina lo belikambora muke pendant quelques minutes. Na lingina lo beloko moko na ba camarade hein? Na ba camarade famille oyebi tant on a lancé un témoignage oyo même famille ba camarade ba bi oh nzoka daki azaka ndoki na ba oyesenga pe na famille na yo na famille na famille ba mesu ba siliki ba mesu ko batili ba message nzoka za ndoki makambo na zoloba eza toujours kende na yango plusieurs années pour ça la calcul avant sans souci kufa une année 2 ans avant plutôt avant sans souci kufa tilelo ndena tika ki déjà makambo wana sans souci kufa ndela mona na Michael Jackson. OK, si je me trompe pas ezali bongo 2009 hein 2009 oui. OK, otala yango ezalaki 2 ans avant liwa ya président sans souci. OK. Si lelo on a tika makambo wana 2 ans avant liwa ya président sans souci. OK. Suko na yamba déjà yesu kala ezala na mutema nanga mais bato balobi aza docteur ezalaki mais ça se contre na famille faut lo ba yesu merci parce que olinga kite to za na mutabo na famille. Voilà, merci ba zaka yo. Merci. Famille bazaka bongo. Famille mbote na bino. OK, merci merci. Na pesi pe mbote na peta mbote tata mi baleti. Na pesi mbote pa ya ndeko nanga héritier wax na États-Unis, na pesi pe famille Shembo Mobimba, mbote na pesi pe batu nyonso tu mbote balingaka ngai église la main puissante de l'Éternel, Nzambe a
pambola biso na pesi sous Patrick Ombre Jeune Meka Ombre Jeune azapende konanga mbote sikazali kola pambola biso. Voilà, merci. Tokutani balasima. Bye bye. Merci. Bande kunangai oza congolais olinga kamboka oyo. Olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bande kanisela pe bango. Mutu azana mutima mawa. Oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso po bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.